Alors sera un piano au biso tutebi to uti kozana bato IDPS balasi biso immeuble moko bazotonga na place des artistes na Victoire balobi eza Vital Kamerhe immeuble wana ezotongama déjà na ebite soki oyebi déjà makambo wana la place des artistes et immeuble mo bazotonga sika toko nazala lokolo bango ezali faux eza Vital Kamerhe te pour monaka avocat de la République akoma kosala théâtre ya okende kozwa buku ya mapangu po akotisa yango abanda koyamriye batu boyena Vital Kamerhe aza muta pa pamba te aza mutani Vital Kamerhe c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale est-ce yako zanga lupango faux débat Vital Kamerhe c'est un ancien ministre Vital Kamerhe est un ancien secrétaire général ya parti ya monene PPRD plusieurs fois directeur de campagne ya président ya mboka oyo alors alors sera un piano au biso tutebi mon artiste et musicien ya République démocratique du Congo ya mboka na biso faut que kotika kopesa sa valeur et pas ya batouana ba papa chéri banani mais le loto monique sera un piano pe a kotina maramu ya mboka kombone komi ba komo bengse comme témoin alors eloko wana ezo sepelisa batute na kati ya mboka kokota ye puis ye moko pe kota na marambo a kotina likambo nini oboni gezali acharnement non pourquoi tu n'as vu privé à Vital Kamerhe bon luka ki moi ça Vital Kamerhe aya maman Amida ya ko témoigner tant à témoigner na dossier à 100 jours rapport ni nezalaki na kati rapport ni nezalaki par rapport à situation à prévenir le cas ça oyo bafundelaki mwana mboka Vital Kamerhe na makambo oyo maman Amida ya ko témoigner et ça na rapport ni ezali acharnement bon luka ki boy humilier Vital Kamerhe boy humilier moi sinaye boy humilier moi na ye boy humilier bandeko na ye après na souka c'était un montage pire et simple yako tolobi Vital Kamerhe bafundaki époque ayibaki misolo na mwana mboka Jamal alobi aliaka mbo azwaka mbongo wana ye moko Vital atikala ko sala impliquer ni de lui ni de près oluki famille mobimbe ya témoigner et témoigner le bino boyoka kito boyoka kite boyoka siko débat et bando continuer c'est quoi tozo zelaka les 20 donc to comme na souka les 20 oza prise définition to ebite soki et que si là ou bien qu'on continue est-ce que ndengo ebeli makambo yo lolenge Vital Kamerhe président na bino ya INC mobali ya mama bato Amida papa bato Soraya ndenge boyebeli est-ce que akobima les 20 oyo akoza libéré mais toujours c'est la kitima na ya akoza libéré parce que bato bafundaki balakisi ba preuve te bango mongo bato bafundaki balobi bazana ba élément te bazana ba preuve te toujours c'est la kitima na ya yango tozali ko se préparer pour na kitima na ye tozali lelo mususu te tosengi na juge asala musala conformément ya mibeko na INC oui mutakangisi papier nani akangisi ye ezali Christian Tshisekedi ndakangisi ye akangisi pour nani mais yo kendo tuna ye akangisi ye pour nini azala makala bakangi ye pour nini tuna Christian Tshisekedi alobaki mutayibi mbongo mutalie mbongo mama biso tozali na biloko wana te. Dans un état de droit, il faut séparation des pouvoirs. Et ça là, dans un état de droit, il faut respecter les principes constitutionnels. Dans un état de droit, il faut respecter les mibeko ezali na mboka. Totika kokodi sabulu yeki na mitu ya batu, totika ko continuer na lokuta. Le peuple congolais comprendre que non, procès à Vital Kamerhe ezalaki acharnement. Biso tozali ko zelaka ka kitima na ye et puis tozali ko se préparer pour na yango. Tina mukola lelo batikali ko yebisa biso te etike batikali ko lakisa biso atelo ko moko te bino moko bazali ko avouer yango bolobi nous n'avons pas de preuves matérielles un clip ka ko elanga vidéo est-ce que moi na mboka Vital Kamerhe azola ba que je dois mettre le feu ngala ko pesa $500 mais mutu azana posa amona vidéo oyo avocat de la République alobaki il va mettre le feu ngala ko pesa yango parce que avant le beloko wana alobaka vous n'allez pas nous échapper. Il y a le Kuta, et ça les paie, il y a le Kuta. Le maître Basile, pour ceux qui ont dit que alors maître Basile, ceux qui ont le Kuta, tant que Bisso tout est que Vital Kamerhe, Azad directeur, il y a cabinet chef de l'État, Bavoua Jakanaye, Babandi Maramba Sambenaye, Batumsou Balo, Babosina qui contre ensemble, na président Félix, na Vital Kamerhe, na président Norel Joseph Kabila, Batumsou Balo, Balandenge, na Bango, Selon Bango. Alors pourquoi les lots Azana Makala, tant qu'il y a un directeur, il y a un cabinet chef de l'État, président Pierre Lobelo côté. C'est que Aïbi est solo bien comment mettre Bazi Pes en tout le monde. Il est Pes. N'a pas ça la publicité à Bato. Il y a la Mouka. N'a pas cité comme Batouté. Mais peuple congolais Bissika Saline à comprendre que
triki oyo basala kiango zaki montage contre Vital Kamerhe soko lingi te to sala na micro baladeur awa otuna mutu olandi procès 5 audiences okoki koyebisa biso Vital Kamerhe ayibi misolo à l'état combien réponse ça te mais koyemba banzemba zo embela nezaka pona nini mais ezali acharnement ne bazo yebela ayibaki kasi koyiba omoni ezalaka malamu olobake mutu tele nda ayibi mais ezali difficile mpona koprouve ke ye nda ayibi voilà mutu atikala kosigner contrat te atikala kozala na banque centrale te atikala kokende nili part mais yo olobiki ayibi mais prouve balobaka ke Vital Kamerhe ayibaki mbongo ya 15 millions boprouve yango batango bafundi eske badossier na boyoki yango Suivez Elengui à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages ou entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengui à Congo TV. Subscribe Elengui à Congo. Mais Elengui à Congo TV, toko diembe la biso tout, toko diembe la biso nyonso, toko diembe la biso nyonso. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kaka. Mbote lisusu na bandeko nyonso vraiment bozotala biso partout dans le monde na Elengui à Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée na confirmé bino ke musalande ezali awa po système à vitesse auto nango eza place nyonso te Elengui à Congo nde bazali ba mozalisi nde na benga Tracy Mbelenga pro alors lelo trobeta li solo ya politique naza aona INC nasir bozomona déjà mir ya INC o ya mwana mboka Vital Kamerhe bazali président ya parti INC biso tout omoni évolution ya makambu na kati ya prison makala programme 100 jours tolandeli mutu na mutu comprendre ngo na ndenge na ye yango moni Elengui à Congo tolobaki tokokita awa toko tosa mibeko mboka tokobanga pe lokote po tokoloba vérité po to sa réalité ya maramtu ezoleka alors nazana maître Basile Tozane awa po to sola vraiment lisolo ya Vital Kamerhe o yazalaki bien o yazakaka directeur chef de l'état. Merci beaucoup parce que osepeli lisusu oya koluka biso po toyeba nde nini ya kolobela makambo ezoleka na mboka. Vital Kamerhe tina moya lelo azali directeur ya cabinet ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que la décision du moment tina moya lelo nanu ba retirer yango te awa tozali ko intervenir lokola molobeli ya bilenge ya INC ya ville ya Kinshasa et puis communicateur ya INC yango wana tozali awa pona tosala ba analyse par rapport ya makambo ezoleka tina moya lelo Vital Kamerhe azali directeur ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors maître Basile Elengui à Congo TV o Elengui à Congo TV alors batobele ba hôtel biso partout dans le monde na ebike na sala na bino déjà émission bato misu ba mona bino ba venturier misu pe ba loba solo misu ba benga bino miyibi misu pe ba kumisaka bino selon mutu na mutu ndenge azali ko raisonner na kati ya mboka oyo alors cash na FCC nde bosangana ki coalition wana mais lelo tomoni mbutu ezali makasi entre toloba non cash na FCC eloko nini ezali ko simba te nga lingelo ba vérité ce qui est vérité à cash et kozana ngambo IDPS olobi pe vérité côté IDPS ce qui ezala bande ko pe perdre olobi pe bien pour lelo mwana mboka Vital Kamerhe azana boloko entre FCC cash likambo ezate olobi na la vérité yangona bino moko bozomona entre cash na FCC problème ata moko ezate tozali ensemble tozali ko évoluer ensemble vous allez ensemble mais tozomona déjà moi ba mbilinga ezali déjà na mopanzi ya bande kwa IDPS c'est comme si bazo loba na bino o nyonso sengi ba loba mais surtout mopanzi na bino onde bozo banga bango koto bazo take bino chaque fois omoni batuna batu bazalaka na éducation na bango et puis batuna batu bazali na idéologie na bango biso tozalaka ba pacificateur Vital Kamerhe azali pacificateur
partout où il y a les cas atikala ko sala problème na mutu te batunde basala kana problème na ye mais ye asala kana problème na mutu ata mon côté parce que ma place nyo sur les kaka oh nyo so ya salaka asalaka ngo pona mboka c'est un homme d'état et azalina bolingo monene pona mboka na biso makambo etali ba querelle makambo etali ba haine makambo etali ba division to biloko moko ya bongo ezali caractère na été biso toyeba kopesa position à chaque fois que problème songolo eza na mboka topesaka yango et puis s'il faut koloba toyeba kandenge nini ya koloba tozali na école na biso oyo ya camériste tozali ba camériste tozali na idéologie na biso nous sommes na ndenge na biso totambolaka pe na ndenge na biso soki bato bamesana na mabe soki bato bamesana na lokuta soki bato bamesana na kofinga soki bato bamesana na makambo oyo mususu mais na INC ya mwana mboka Vital Kamerhe makambo wana ezalaka te topesaka position soki esengi topesa et puis tolobaka soki esengi toloba. Alors maître Basile jour au visite ezaki ya ba misala mboka na biso pour na 100 jours baso des moutons to mona ki mwana mboka Félix Tshisekedi to mona ki Vital Kamerhe to mona ki bande ko tambola mais na kati ya visite wana to mona ki bande ko ebele même pe ayi de pes bazalaki bayembela ki Vital Kamerhe banzemba mabe oyo yebi après to mona lisusu jour ya parquet o ya limité bayembela ki pe lisusu lelo to moni Vital Kamerhe akangami na prison makala est-ce que ozo raisonner que par rapport ne babande ki déjà ko yembela tantôt Vital muibi nani boy mais lelo to mona prison makala et lobela rabino ne ntango mona pe bande ko yi de pes lelo ozabo moko mais bazali ko taquer bino toujours likambo etali koyiba na mboka na biso peuple congolais yebi vérité peuple congolais a comprendre vérité. Avant de nous remercier DG RTNC, ma membre Banso oyo basaki mosala monene pona ke RTNC écoute sa vérité nandaku ya mutu moko na moko ayeba vérité. Na mboka na biso a outi ko soulever yango parce que INC nde sengaka ete audience za la public pe télévisé parce que lokuta ezalaka ebele batu basangana ki na ville ya Kinshasa bayembi Kamerhe nde a détourna to aiba 15 millions andeko na biso ya IDPS basangani bayembi mukolo wana balobi Vital Kamerhe moyibi ya mbongo aso de mouton bandeko na bango ya parti ba autorité ba kiti ba tamboli ba pesi 30% na ba travaux o ya so de mouton et ça la biso passe Vital Kamerhe o azali président de l'Union pour la nation congolaise aloba nous sommes au pouvoir nous devons nous comporter comme les hommes du pouvoir tango batini invitation liboso pour na mwana mboka Vital Kamerhe Union pour la nation congolaise, un attrouchement, il y a direction politique nationale. Basangani balobi o ezali acharnement. Et le côté zo monango malamu te, il fallait to fongola misu. Voilà. Tango invitation ye, batie data mabe, bayo ko bongisa yango mwana mboka Vital Kamerhe akei, bakangi ye. Tango bakangi ye, bayebisi balobi tokangi yo pona ba raison de confortation. Tokangi yo pona ba raison de confortation ozokende na makala alobi na kokende makala na sali nini ono bayebisi biso tokanga yo bakangi mwana mboka Vital Kamerhe confortation salama te et puis coûte que coûte toke na audience mais tant ba fixer affaire baye koyebisa biso tango tokei balobi topesa marché de gré à gré na société Trad Plus oyo makambo etala ba médicament ya 100 jours mais mwana mboka Vital Kamerhe alobi atikala ko signer document ya contrat tango batali bayo comprendre que non ezana batu songolo pakala nde ba signer ba contrat wana ya société ya Trad Plus bango nde ba conclure marché wana pona ko soba ba médicament ya 100 jours ba moni que Vital Kamerhe a impliqué na quantité balongoli yango mais yango wana nde babengelaka biso ba indice série ya culpabilité bakangela biso na yango baye kolongola yango bakotisi esprit ya diabolisation na mitu ya bato balobi mwana mboka Vital Kamerhe nda banda ko transférer ba 9 millions ye muta banda ko transférer ba 370 millions ba 400 millions mais
Tango to komi na citation prévenue. Le cas ça oyo bazali ko choisir juge pour que basambisa yo. Tomoni bache biloko mususu. Balobi mwana mboka Vital Kamerhe a détourné mesolo ya mboka yena mwana mboka Jamal. Sombi ba mituka, sombi ba ndaku, atongi ba immeuble. Te. Tobungisa batu te. Ndenge bande kwa IDPS bazolo ba. Tobungisa batu te. Balobi mwana mboka Vital Kamerhe a détourné mesolo ya mboka na mwana mboka Jamal. 48 millions de dollars. Balobi lisusu mwana mboka wana na lokasa ya situation à prévenir. Makama banda kwa zate. Voilà. Na lokasa ya situation à prévenir lokasa magistrat. Oyo abandaki ko oyo afunda ka mwana mboka Vital Kamerhe. Alobi lisusu na lokasa na mwana mboka Vital Kamerhe nde ayibi misolo ya mboka ye na mwana mboka na mwana ya mboka ou agent monsieur Jano oyo travaillaka na présidence. Balobi lisusu mwana mboka Vital Kamerhe nde a détourné 2 millions de dollars na mwana mboka Jamal. Balobi lisusu mwana mboka Vital Kamerhe nde bakorompaka ye epa Jamal na lopango oyo bapesa Soraya. Makambo bafundelaki Vital Kamerhe yango wana. Mais soki magistrat azali na bosembo pe bosolo et que ayebaka ke mwana mboka Vital Kamerhe asala ba makambo ebele, il fallait tchango na lokasa situation à prévenir. Mais dans le cas na lokasa ya situation à prévenir makambo mina iwana nde balandeli yango. Tokei na le kam liboso. Mwana mboka Jamal andimi alobi ngai nazwa 57 millions yango ngai nazwa. Ministre ya finance a confirmé yango. Ministre gouverneur ya banque peut a confirmé yango. Voilà. Mwana mboka Vital Kamerhe atuni mutuna lobi ngai nazali awa. Na uti kolanda jeu o ya ping pong. Botuni ba mituna nyonso et pas Jamal. Jamal andimi ke ngai nazwa misolo. Mais mwana mboka Vital Kamerhe atuni ba shoes. Alobi bokoko tuna Jamal. Est-ce que na misolo ya zwaka? Est-ce que ngai na bénéficier atana 10 francs? Jamal alobi te ngai nazwaka misolo. Et puis tokel sous musika avocat de la République atangi ba compte bancaire oyo misolo wana kenda batikali kotanga komba mwana mboka Vital Kamerhe te pona koloba ke non na prévention liboso eloko wana ezali ya lokuta ezali pe ya lokuta ezali ya lokuta loba maître Basile po soki tolandi bo etorolala alors maître Basile soki ezali ya lokuta tant que biso tout toyebi ke Vital Kamerhe aza directeur ya cabinet chef de l'État ba voyaka naye babandi makambo ensemble naye batumsu ba loba bosinaki contrat ensemble na président Félix na Vital Kamerhe na président Honoré Joseph Kabila batumsu ba loba na ndenge na bango selon bango. Alors pourquoi lelo azana makala tant que azali directeur ya cabinet chef de l'État président Pierre Lobelo côté c'est que aibi ya solo bien comment maître Basile personne tozomona clair tolandi procès nulle part bomoni esika balakisi bino ke Vital Kamerhe aibi soki lelo mutuna wana biso tozali kosongisela yango bato Vital Kamerhe aibi misolo ya l'État audience Sicile aibi misolo combien réponse ezalité et puis eloko mosusu oyo esali biso passe mingi avocat de la République avoué alobi toye awa te mpo na bapreuve toye awa te mpo na pièce contre pièce mais sikoyo ntango bamemaka mutu na tribunal ezali mpo ke nazwi bapreuve mais avocat de la République alobi aza na bapreuve te matériel mpo alandela mwana mboka Vital Kamerhe mais iyo sana ba preuve te oza kolandela ye mpo na nini ezali acharnement siko nani aza na nsima ya makambo wana mpo lelo dossier yango ebakisama mpo tokende sous le 20 le 20 ya biso tu toyoka déjà bakokondane ye nani aza na nsima makambo wana toyebisaki bino tolobi procès ya Vital Kamerhe ezali nyonso mais ezali nango procès judiciaire te c'est un procès politique parce que tango basambisi congolais nyonso aza komituna Vital Kamerhe aibi mbongo aibi combien aibaki yango ndenge nini baki ko bimisela biso théorie moko ezalaka te en droit théorie ya détournement intellectuel ezalaka te Basile nyonso toyebi yango na tuni nani sikoyo aza na sima ya dossier wana soko lobi ke abimisi ba mikanda nyonso aza na vérité bon nani aza na sima dossier na po lelo Vital Kamerhe aza na boloko peuple congolais à comprendre parce audience ezalaki télévisé ba avocat de la République na ba procureur bana ko promettre biso le moment venu nous allons démontrer comment Vital a détourné wana ezalaki na audience liboso audience mi balé
tant que avocat Vital bazo tuna mituna mais bon la kisabiso wala bien le moment venu bako la kisabiso le moment n'est jamais venu audience peut et sili to comprendre que zali acharnement procès politique pour pas écarter moi na mboka Vital Kamerhe na scène politique au moins eloko mususu yo ozali olbi yo moko avocat de la République olobi ozana ba prévité mozo senga ba condamner mutu ba condamner ka mutu na ba preuve yo moko lo avu olobi na zana ba prévité molobi na neloko liboso o Vital Kamerhe a droit de vote pendant 10 ans donc a exercé ma fonction politique pendant 10 ans donc on comprendre déjà est-ce que bazalaki donc yo lingo lo baké non bon comprendre est-ce que bango bazalaki objectif na bango ezalaki ke basala théâtre na bango on va monter avec toute pièce pour pas que non il faut Vital Kamerhe va écarter la scène politique. Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui dans ce pays. Vital Kamerhe n'est pas Mutumoko à Pambati. Azali parmi les grands dans ce pays. Mutaba moto o alobara. Ceux qui aussi mbi moto européen là. Kasi. Alors ba terme Tolobi boyo. Omani eloko moko ya mabe na mboka na biso. Les gens bazolinga koloba makambo oyo kaka ya lokuta to ya mabe nde bazali ko simba. Ngai na lobaka yango pe nazo continuer koloba. Ti mokola lelo moto oyo akwela ngai. Phrase wana oyo bimi na monoko Vital Kamerhe ngala ko pesa $500. Soki $500 wana mbongo 100 jours bien kaka mbongo. Ngai na sala kala 100 jours te na sa avocat. Bino INC bozo panza mbongo aje yo kandozo. Na sa avocat. Na sa avocat nde na lobi mutu akwela nga vidéo. Est-ce que moi na mboka Vital Kamerhe azoloba que je dois mettre le feu ngala ko pesa $500. Mais mutu azana posa à mon vidéo oyo avocat de la République alobaki va mettre le feu ngala ko pesa yango parce que avant le beloko wana alobaka vous n'allez pas nous échapper et ça phrase na liboso mais peuple a aussi manine peuple a simba que na procès Vital Kamerhe ezalaki eloko moko ba montaki yango mais ba montaki yango bien te bomoni à chaque fois que bazoya na biloko asika oh instruction c'est silaki bazoko tsa biloko asika bazoko tsa makambo lokuta après po ba amrier batu bayebe ke Vital Kamerhe wafundaki pona makambo ya 100 jours balingaki balakisa bango implication ya mwana mboka Vital Kamerhe na dossier à 100 jours batu batikali komona ngo te batikali na soif et il y a une sazo zela na minute oyo ezali acquittement pire et simple parce que lorsqu'il y a insuffisance, il y a des éléments matériels, il y a preuves incripant Moutou Songolo dans le dossier, on condamné innocent parce que le peuple congolais a eu déjà vérité. Maître Basile Batoubaolanda Bisso, tant ou moins Namboka Vital Kamerhe a lobby Karamakambo a repelé sa moto, après quelques jours, Batouba s'est dérangé, mon juge a Koufi. Alors, lesquels qui peuvent Batoumisou raisonner qui c'est long, Moutuna Ndengene. Alors, l'IOA PJ, Maître Basile Batoubaolanda Bisso, Moutalinga comme ça dossier Tina Souka, moto à Koufi Karabo. Je mets tout le monde à défi à la Xanga vidéo et moi Vital Kamerhe je vais mettre le fait. L'honorable Vital Kamerhe n'a jamais prononcé ça. Au moins Silika qui n'a souka. Alobi, moi je suis pacificateur. Je ne peux pas vous permettre que Oya Kokosa libosa batu. Peuple congolais comprendre que le côté ça qui est belé et ça qui le kuta ne va contre ça qui batu na mitu. Acharnement contre Vital Kamerhe. Ils n'ont pas pu démontrer ndenge di Vital Kamerhe ayiba. Vital Kamerhe atikala ko yiba te ayiba kapete. Nani azana sima dossier ozo répondre ngate banda na banda ko senga na senga te pamba. Peuple congolais ça comprendre non? Peuple congolais ça comprend. Non, yebisa biso éclairci biso nani azana. On m'a dit procès oyo. Peuple congolais yo zali journaliste. On est déjà muto ça. Oui. Peuple congolais ça comprendre. Ce que yo zali journaliste. On ne quoi pas perdre. On ne quoi pas perdre. Lobi boyo. IDPS. Na yo ko ça la publicité à bato. Ya la muka. Na yo pe ko citer comme batouté. Mais peuple congolais bisika zali à comprendre que triki oyo basala ki yango zaki montage contre Vital Kamerhe. Soko lingi te to ça na yo micro baladeur. Awa otuna mutu olandi procès 5 audiences okoki koyebisa biso Vital Kamerhe ayibi misolo à l'état combien réponse ça te mais koyemba banzemba zoyembela nezaka pona nini mais ezali acharnement ne bazoyebela ayibaki kasi koyiba omoni ezalaka malamu olobake mutu tele nda ayibi mais ezali difficile mpona koprouve ke ye nda ayibi voilà mutu atikala kosigner contrat te atikala kozala na banque centrale te
atikala kokende nulle part mais yo lobi kayibi mais prouver balobaka que Vital Kamerhe ayibaki mbongo il y a 15 millions bo prouver yango batango bafundi est-ce que dossier na boyoki yango toki papi nani ye pe bakangi akoti boloko donc tango alobaki mbongo mutu na bino INC oyebi mutu akangisi papi nani akangisi ye ezali Christian Tshisekedi ndakangisi ye mpo na nini mais yo kende tuna ye akangisi ye mpo na nini aza na makala bakangi ye mpo na nini tuna Christian Tshisekedi alobaki mutu ayibi mbongo mutu alie mbongo mama biso tozali na biloko wana te. Dans un état de droit, il faut séparation des pouvoirs. Et ça là, dans un état de droit, il faut respecter les principes constitutionnels. Dans un état de droit, il faut respecter les mibeko ezali na mboka. Totika kokodisa bulu yeki na mitu ya batu, totika ko continuer na lokuta. Le peuple congolais comprendre que non, procès à Vital Kamerhe ezalaki acharnement. Biso tozali ko selaka ka kitima na ye et puis tozali ko se préparer pour na yango. Tout na mukolo lelo batikali ko yebisa biso te etike batikali ko lakisa biso atelo ko moko te. Bino moko bazali ko avouer yango bolobi nous n'avons pas de preuves matérielles incluant Vital Kamerhe dans ce dossier. Maître Basile touti kozana bato IDPS balasi biso immeuble moko bazotonga na place des artistes na Victoire balobi eza Vital Kamerhe immeuble wana ezotongama déjà na ebite soki oyebi déjà makambo wana la place des artistes immeuble mo bazotonga sika toko nazana ko lobango ezali faux eza Vital Kamerhe te pour monaka avocat de la République akoma ko sala théâtre ya okende ko zoba buku ya mapangu po akotisa yango abanda ko yamriye batu boyena Vital Kamerhe asa mutapa pamba te asa mutani Vital Kamerhe c'est un ancien président de l'Assemblée nationale est-ce qu'il y a ko zanga lupango faux débat Vital Kamerhe c'est un ancien ministre Vital Kamerhe est un ancien secrétaire général il y a parti à Mondene PPRD plusieurs fois directeur de campagne ya président ya mboka oyo alors les lois qui vont mettre la mission masolo le pangu c'est que tu comprends que non ils ont acharnement ce que les lois de long na débat et détournement et comme na débat ma pangu c'est que comme acharnement après ma pangu yo comme nini peuple azoli ateta ba monta minene ozo bunga malakati mboka na biso na bungisi monta o tozo kaka ezo bunga kana na bungisi mboka ezolo ba te mboka ezolo ba mbongo ebungi ekepa nani yo ki mbongo ebungi te eke nani na yo kite ekepa nani c'est que mbongo ebungi te à 100 jours na bungisi mbongo gouverneur ya banki oyo abimisaka mbongo alobi nabimisaka misolo 57 millions na pesa yango ndeko na biso Jamal po asala bandako ndeko Jamal ayebisi bino ko nasali bandako et puis commandant ya garde républicaine aye alobi na Kanchachi tozali na 211 maisons habitables sikoyo bozolo mbongo bungi balakisi bino ba preuve ya ba matériel oyo basombi par rapport à mbongo bimaki mbongo ebungi nana bungi simbongo et puis soki mbongo ebungi nana swaki yango. Alors merci Maître Basile to komi dans la souka tozo kita déjà pour te clôturer alors sera un piano au biso tutebi mon artiste et musicien ya République démocratique du Congo ya mboka na biso faut ko kotika ko pesa valeur et pas ya batuana ba papa chéri banani mais le lot monique sera un piano pe a kotina maramu ya mboka kombo ne komi ba komo bengse comme témoin alors eloko wana ezo sepelisa batute na kati ya mboka kokota ye et puis ye moko pe kota na marambo a koti na likambo nini omoni gezali acharnement non bokoti na vie privée à Vital Kamerhe bo luka ki moi ça Vital Kamerhe aya maman Amida ya ko témoigner tango a témoigner na dossier à 100 jours rapport nini ezalaki na kati rapport nini ezalaki par rapport à situation à prévenir le kasa oyo bafundelaki mwana mboka Vital Kamerhe na makambo oyo maman Amida ya ko témoigner eza na rapport nini ezali acharnement bolukaki bo humilier Vital Kamerhe bo humilier mwasi na ye bo humilier mwana na ye bo humilier bandeko na ye après na suka c'était un montage pire et simple yango tolobi Vital Kamerhe bafundaki ye poke ayibaki misolo na mwana mboka Jamal alobi aliaka mbongo azwaka mbongo wana ye moko Vital atikala ko sala impliquer ni de loin ni de près oluki famille mobimbe ya témoigner et témoigner le bino boyokaki to boyokaki te parce que débat et bando continuer c'est quoi tozo zelara les 20 donc to comme la souka les 20 oza prise définition to ebite soki et aussi là bien ko continuer lisusu est-ce que ndengo ebeli makambo yo lolenge Vital Kamerhe président na bino ya INC mobali ya mama bato Amida
papa bato soraya ndenge boyebeli est-ce que akobima le 20 oyo akozala libéré? Mais toujours c'est la kitima na ye akozala libéré parce que bato bafundaki ye balakisi bapreuve te bango mongo bato bafundaki ye balobi basala baélément te basala bapreuve te toujours c'est la kitima na ye yango tozali ko se préparer pour na kitima na ye toujours c'est lelo mosusu te tosengi na juge asala musala conformément ya mibeko et puis ndenge ezali awa oyokaka juge alobaka nazozela bino samedi bokotisela ngai ba note na bino ya plaidoirie et ezalaka accompagné na ba pièce parce que biso tolobaki toye na audience toye na dossier oyo pièce contre pièce et date bato balekaki koya kotémoigner na ba théâtre te olobi ke mbongo ya lete bimaki nga nazwi pièce na tie bino babo miselanga pièce mususu se basé sur pièce contre pièce. Si bino bako besoin la conclusion pièce contre pièce égale acquittement de Vital Kamerhe parce qu'il n'est ni impliqué ni de près ni de loin à signer contrat à signer mbongo ebima na banque te asala nini te parce que présidence ezali à Vital Kamerhe te parce que lelo yazana boloko présidence ezali ko fonctionner ezali ya mwana mboka Vital Kamerhe te président de la République après ça ka go bolanda ka vidéo à lobby j'ai instruit les ministres des budgets, les ministres des finances, les ministres de l'infrastructure, même les gouverneurs pour décaisser l'argent par rapport aux travaux de 100 jours. Et puis, président Aye a lobby, dans mon époque, il n'y aura pas de chantier inachevé. Tant que nous avons mango misala nyonso exila. Yango ano somo na banguna ya mboka basali ebele, balingi mboka kende libosote parce que vision ya mboka mboka ezalaki wana mokonzi na biso ya parti Vital Kamerhe a accompagné yango po esila tango banguna bamoni balobi te il fallait biloko ezonga sima. Vital Kamerhe c'est un patriote, il travaille pour le pays et nous attendons que son acquittement parce que bato bafunda kiye balakisi biso ba prévité bon ba condamna ka innocenté parce que la justice de l'Éternel ezali pe ekozala juste juge na bato nyonso sala mosala conformément à mibeko et puis acquittement ya mwana mboka Vital Kamerhe toujours cela. Merci. Alors numéro de téléphone maître Basile na bande ko tout ba benga yo 143 81 63 28 494. Nous sommes là, ce n'est pas pour la théâtre. Tozali wana pièce contre pièce. Ce qui y a un élément. Oyo ezo sengake olobake boy. Otinda libiso, ce qu'on appelle un débat contradictoire, tozali prêt pour la yango parce que nous sommes bombés. Lorsqu'un avocat de la République avoue qu'il n'a pas de pièces, il n'est pas venu ici pour pièces. La conclusion de l'acquittement ya mwana. Maître Basile Elenga Congo. Merci beaucoup na Elenga Congo. Ndenge yeko zo susu parce que que ça chaîne munene osala musala kitoko bozala ka pena sima ya bato pe balobaka vérité et puis bolukaka mingi bato mayele parce que boanya oyezali na chaîne na boanya pe bato bazo bimisa et ça la chaîne kende liboso. Nous sommes ensemble déterminés pour dire la vérité et soutenir le président de la République dans sa vision pour que Mboka ça décoller INC et dans la sima mokonza mboka pour la justice et Sole Salama acquittement ya mwana mboka Vital Kamerhe et ça l'a prouvé le 20. Alors merci, rendez-vous le 20 tokozala biso tout toko participer na kati ya audience wana oyo ekozala procès Vital Kamerhe ya 100 jours biso tout tokozala na bande kwa INC bande kwa IDPS bande kwa PPRD batutu baza bande ko na biso na kati ya République démocratique du Congo. Martin Engi double vitesse à fusée na kati ya Lenga Congo toko baksa deuxième vitesse oyo ezala kité tobakisi yango to voyager ki pamba te toza ce qu'on a Kinshasa balobi double vitesse à fusée to sala musala na biso na kati ya République démocratique du Congo. Merci Tracy Mbelenga Pro, merci Glody Diasuka balobi bana poto tongo, merci na gloire ya kese oza na sima ya caméra au CPLIT Martin Engi vitesse à fusée aza awa double vitesse à fusée botika malamu Elenga Congo TV. Rendez-vous le 20 juin tozala biso no supona audience ya Vital Kamerhe. Merci. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo. Glody
mignonne. Hey. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kaka.